EPS viva, parti au pouvoir viva, Fatime, ça va. Kobandina ekorte na biso ya mboka. Ya liboso na zebi sabino. IDPS parti au pouvoir. Parti oyo esalamaki na mboka oyo depuis kala ebundaki makasi mpona la démocratie na mboka na biso. Lelo bantu oyo bazokongola mbanga na bango mpona koloba contre IDPS nazokama bango. Fachi Beton alakisi monde mobimba ke aza le meilleur joueur oyo abetaki bale ekotaki na bi moko ya niveau moko ya likolo. IDPS viva nazoyebisa bino ke badepute oyo ya nani ya union européenne bakomi na mboka na biso mpona koyebisa baoni boye. IDPS viva bayebisi boye mboka na biso Congo toyebi ke oni azawa banda 20 ans ti lelo kimi eza na ese na biso te. C'est pourquoi bandeko na biso wana bayoki pasi na biso à travers la diplomatie à Fachi Beton ne baye na Congo mpona koyebisa biso ke oni azodistraire bino. Oni banda komi na mboka na biso tozomona réaction moko ata moko te. Tozomona bandeko na biso na ese kuna bazokufa lokola baminzo. IDPS viva. C'est pourquoi nazoyebisa bino bakongolais tozala bumoko tolingana tozala bumoko mpona ke munguna kotela biso te. Parce que banguna baprofitaka bantu na awo bozo diviser nde baprofitaka. Mboka na biso toza na mwa bitumba moko ya Rwanda bazokotela biso na mboka na biso mpona baboma biso mpona richesse na biso. Richesse na biso nzambe apesaki biso nde ezokomisa biso na kote ya ese na biso. Bozala distrait te nazokamwa na mese Martin Fayulu na makambo azoloba ya 21 millions oyo badepute 21 000 dollars ya badepute. Mais ye mpe aza depute ntango bandi kofutaka ye mbongo wana alobaki te aza na preuve kutu te toyebi ke ntango bakotinda ye na justice mpona ajustifie makambo wana bakoloba o bakoselinga boye na boye. Bino nyonso Congolais bozomona Fayulu ndenge azoluka makambo na moma oyo biso tozokanisa mpona mboka na biso, na moma oyo biso tozolela na bitumba eza na este bandeko na biso bazokufa. Bayo bazoye na distraction mpona kotisa na bamotu ya bakongolais. Bakongolais balanda papa wana te, papa wana asara te mission na ye azokende akokende place moko te parce que Congo oyo eza biso bapire bakongolais les pères les mères lokola ye eza étranger ye na mboka na biso mpona kodistraire biso. C'est pourquoi totikala eta te tolanda biloko wana te tosoutenir mwana mboka Fachi Beton akenda liboso. IDPS viva nazoyebisa bino botia matoi na makambo wana ezoleka na batelevizio wana te eza lukuta parce que ye aza na preuve te. Soko olande na bareseau sociaux tozomona badepute nyonso bapeblie bafiche na bango bafutaka bango namonaki place ba 21 000 dollars te. C'est pourquoi lelo soki basanga lelo baporte plainte ese kozala mabe. IDPS viva mboka na biso toza na nyonso me bayinaki biso mpona nini parce que toza bantu oyo nzambe apesaki mboko oyo eza na makambo ya bien na kati. C'est pourquoi bazolinga biso te balinga badetruire biso barwandais bazokuta kuna na este kuna bazoboma bandeko na biso mpona barekipere ndambo ya mabele na biso. Biso mpe tokondima yango te ata mokolo moko te tokondima te parce que mboko oyo eza biso, mboko oyo eza bantu bapesaki biso te eza bakoko na biso oyo bakufele mboko oyo. IDPS viva ça va nazoyebisa bino oyo nango ya moke naza nango ya lelo. IDPS viva tobeta bongo makasi. IDPS viva nalobi tobeta maboko makasi. Boya bakenda minute tozali politique combien le bomba nalobi bomba IDPS viva tomba lobako kanga base mwana mama le peuple da yaya na yebisi bino ke na minute politique combien le
politique on a comme chile et comme chito il doit se vivre il doit se vivre tu vas t'avoir ma casse bomba 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 tolo boubia tolo baté la koyebi sabino que politique et ça les politique il y a eu de peste politique il y a eu de peste dans côté des réseaux sociaux il a pas suivi politique il y a eu de peste et ça la politique c'est inutile au bloquer en pas cette salle la montée il doit pas se vivre c'est inutile au toka au tiki na yo voyez au sala bolo si tu auras le temps parce qu'aujourd'hui tu viens à 7h dans mon sala oya koya il doit pas se vivre to beta bongo siko sali na ya bisibino que politique ya ide pet ezali politique ya réseaux sociaux tomala loba kokanga ba politique ya ide pet ezali politique ya ba chaîne locale ya ba oyo tozobenga ba muzito te pote ezali politique ya diplomatie ya Etienne Tshisekedi wa il doit pas se vivre mais siko yo solo bate patikana on ne peut pas se vivre na ya bisibino wake politique ya biso ezalaka politique ya réseaux sociaux te ezali pe politique ya ba chaîne locale te mais biso totanga politique na sens te politique ya Etienne Tshisekedi wa il ne peut se vivre bomba yango nde omoni na minute Félix azo dribblé États-Unis d'Amérique azo dribblé ototobengi ici bato comprendre ye te faut-il nde omoni sikoyo na minute Félix asimi bango na mabo nazomata na international naloba naloba te na minute oyo bakangi déjà Donald Trump du jamais vu il doit pas suivre mpona nini bakangi Donald Trump c'est parce que baye kokuta ye na badossier ya Maison Blanche babengaka yango eza bafiche moko oyo eza na bainformation secret soki moto abimi na Maison Blanche akoki kobima na bainformation wana soki na bapapier wana badossier wana te mais Donald Trump nata na ye abimi président akei na badossier nyonso il doit pas se vivre soki ande tozomonaka étage ya mabe yango tozobe Joe Biden parce que d'ici 2024 moto akopostule na États-Unis d'Amérique ezali Donald Trump il doit pas suivre nde omoni sikoyo balungeli ebule lobi bakangi ye epa basiya il doit pas suivre nde omoni sikoyo États-Unis alobi boye nous allons faire par tous les moyens mpona koatake baoyo nyonso bazolinga koatake États-Unis la nde omoni babaninana na ndako babaninana na Donald Trump lobi baconvoke ye azwi mukwa il doit pas suivre ka lobi wana oyo tozobenga États-Unis d'Amérique atindi déjà des avions de guerre na niveau ya Taïwan il doit pas suivre na niveau ya Taïwan kuna côté Chine azo préparé bitum contre Taïwan mpona abundisama ya États-Unis d'Amérique oyo eza kuna naloba naloba te il doit pas se vivre tobaloba kokanga base nde omoni sikoyo États-Unis alobi na minute oyo naloba naloba te yango nde nayebisaki bino boye États-Unis atake grande puissance akoki koloba pamba yoka politique il doit pas suivre États-Unis comme a bloqué déjà Taïwan oyo tozobenga oyo ya Chine mpe alobi Chine alobi boye tozobanga eloko moko te d'ici là on va aussi montrer na États-Unis d'Amérique que Taïwan ezali parti ya Chine tokotika te que Taïwan ebeba tobeta ngo makasi ilunga moche tozobenga Chine azwi déjà déclaration ya koloba ete tokoatake Taïwan il doit pas suivre no motika na minute oyo makambo eza ya kobeba Russie mpe Russie alobi nga na kozonga nsima te il doit pas suivre Russie alobi États-Unis amati akita nga na kokendi inde na Afrique il doit pas suivre na
ke makambo ebebi mpo na nini Russie alobi boye ngai ti juste nakobundisa Ukraine jusqu'à tel point ke nakobotola moko wana mobili nde omoni Macron aleli lobi Macron abengi deja bato nyonso afandi na bango alobi ke bitumba oyo ezali ya Ukraine te mais eza ya OTAN eza ya Europe mobili idebe tiba nde omoni Macron alobi ke faut tosala effort mpo na kosoutenir Ukraine na kobatela bapays nyonso ya Afrique oyo bazolinga babundisa bango idebe tibiba tobona lobokanga base sikoyo yoka na minute oyo awu na Congo Félix alali pongi ya babe Félix alali pongi ya babe mpona nini bomba Félix ataka un diplomate tala nde asali bango bashene Félix a négocié na États-Unis comme partenaire bomba akayi konégocier na Russie comme pays oyo akokolaborer na RDC na ndenge moko ya diplomate yebe idebe siba nde omoni sikoyo bulu yeke koti ata esali idebe siba ntango États-Unis azolinga condamné oyo tozobeki foti beton foti mpe ayebisi porte parole bima oloba oyebisa États-Unis atindele biso basor olandi yango te idebe siba parce que basoda ya Russie babibundeli na bango nyonso eza deja idebe sibiba eza deja etikalika topesaka go mbala moko kisaleme ba idebe siba nde omotiko na minute oyo makambo ebebi oyo tozobeki Russie alobi boye ngai nakozonga nsima te nazoya inde na rebino tu du Congo mpo na kosoutenir baintérêt nyonso ya peuple yoka combattant koto Russie koto États-Unis fati atelemi na katikati alobi ke États-Unis yo ozali partenaire na ngai privilégié yo mpe Russie ozali pays tokokolabore na yo en tant que bapays ya monde oyo ote soki oza na poso soutenir ngai nakopesa yo ndambo ya chama idebe siba me baminere nyonso partenaire na biso nde moto tokontrole yango idebe siba me na minute oyo boyeba ke baplan oyo bazosala bomba te aza kombata tika oyo tozobenga Martin Madidi idebe siba oyo tozobenga Martin Madidi alakisi na face ya monde ke azali tete moli idebe sibiba or Félix pe asili eja alobi boye critiquer pouvoir mais komeka koloba makambo ya lukuta soki alobi makambo ya lukuta maloko ekotonda ande idebe sibiba nde omoni Martin Fayulu alobi ke par mois député national azwaka 21 000 dollars. Il devait suivre. Mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il devait suivre. Pas de député national. Babi misi blessé de paix. Balobi que Foyoun. La kisa biso 21 000. Oyo tozuwa kezali wa. Ah yebe. Yoka sikol. Bon mona ki deja na cour de cassation. Bajije ya sika bayaka te basali ino batubiba omoni bajije oyo ya sika oyo baye bazali bajije oyo bakokampanye Félix Tshisekedi na élection ya 2020 nde omoni na minute oyo kisalo meba tombolekanga basi tozokende se male nde omoni oyo tozobenga Kabila Kanam akomi kolela po ete akende na esengi fe Félix alobi fana nani yebe papa Félix aza mayele be mais Batuli Fayoul, par quel moyen on l'a dit que député national a soit 21 000 dollars par mois. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Tu dois comprendre que Fayoul est à l'ICOP. Il y a un mongo. Oh, il va pas essayer.
Il devait suivre. Balobi que comme entrée scolaire. Et Zalina, septembre, le 7 septembre, il y a un bon rôle. Dans le malaki, c'est pas quoi, balobi que tu reconnais le ça. Mais faut-il pas tellement on a moussi? Balobi que maloko est content. Il y a qu'un second dossier. La semaine prochaine, il faut y il faut expliquer. Veuillez d'abord nous expliquer. Un député national, parce que le chef de l'État, il y a un salaire et ça y a 13 000 $. 13 000 $. C'est que 1000, 2000, 3000, 13 000. Ce qu'on a bakate, salaire et président, il y a un mais il y a Fayoul. On peut dire qu'on faut le mettre sur Minen. Au salim et communauté habituée. Au lobby que le député national a 21 000 $. Nandérani. Il devait se vivre. Il devait se vivre. Non, moi je connais un minute. Bateau le banine. Il faut s'y coller. Fayoul a l'interpeller. Pour Allah qui s'habille sauf. Par quel moyen au lobby que le député national a 21 000 $. Il y a pas de preuve. Ceux qui vont preuve exalter. Et résidence surveille. Mais d'abord, il devait se vivre. Autre ben, des jeunes, Baouti Kokanga, 7 femmes, soit 7 filles, Baouti Nangam et Arwan, Bato côté na Congo, il devait se vivre. La mission est dans le côté de la Boutou. Bomba. Chargé à un air. Il y a côté du pays. Batia Bango Mabok. Na minute ça va déjà na mabok. Il y a l'état, il devait se vivre. Donc on l'a le baron toya baboy. Bon côté wa ndeganin. Bon côté na mission ni. Bon côté pour bosser l'année. Bomba. Il devait se vivre. Normal ici quoi. La minute Félix a protégé déjà pouvoir. Décembre 2021, 2022. Décembre 2022. Voyez que Ototo Ben Akadima assis déjà lobby. Pendant les camots Tozo Loba, il y a enrôlement, na identification, il y a peuple encore. Il devait suivre. Donc on a une élection, sans qu'on soit carte de l'air. Donc on a une élection, sans qu'on soit carte d'identité, carte d'identité combattant. Il devait se vivre. Il devait se vivre. Il devait avoir ma casse. Na yango moni. Na minute tozali. Chef de l'État. Fati Beton. À la crise chikol. Na pas sa mono bobimake. Ayebi politique. Koleka. Parole non son. Oya koute bango na pouvoir. Mais Joseph Kabila kwei. Ba bébé c'est déjà. Consultation et bataille à Lubumbashi. Baraté. Il devait suivre. Moïse Katoun. Atalaki qui a appelé ma candidat. Il y a Ototo Ben. Il y a Joseph Kabila. N'a pas na Enos. Mais dans la minute, il devait suivre. Dans la minute, Kabila Boy. À l'objet Boy. N'a concédé les sous-sautés. N'a concédé pour voir Nangai. Ça va, il faut il faut sécurité paix, aïebela, on a tout l'esprit. Bomba. Il devait se vivre. Voyez parce que dans la minute, dans décembre, émanement, et pour ça, on a l'enrôlement. Il y a pas carte d'électeur. On a une identification. Il y a ma carte d'identité. Il devait se vivre. Dans la minute où on a une élection, il n'y a pas de carte d'électeur. Bomba. Parce que ceux qui ont accueilli dans l'élection, il n'y a pas de carte d'électeur. Et la question est que tout ça va y aller. Tout ça va y aller. Tout ça va y aller. Papa répond. Auto y kata mawate. Yo monte autant. Auto que dans l'élection, il y a carte d'électeur. On le voit il est traité. Cette fois-ci, ceux qui ont gagné l'élection, n'a carte d'électeur. Moi, je vous dis
président ya assemblée soki ameki kokende na élection na carte d'électeur elakisi ata ile ngai mutu nazolo soki nakende na élection na carte d'électeur elakisi ke naza ile il a baissé viva yango tolobi boye bakonzi nyonso ya mboka soki bondimi ke cette fois-ci tokende na élection na carte d'électeur elakisi ke kongo mobimba toza baile boyibe bote carte d'électeur ezali carte il devait suivre oyo topesi biso pouvoir ya kovote pesi mais il faut tozala na carte d'identité oyo ezopesa biso pouvoir ya koloba ete naza congolais de père et de mère maintenant nazokota mpona fort yebe yoka boya tuka facha betina lobela loba te betanga na dedo betanga na dedo te beta dedo betanga na lobela loba te Félix asali likambo moko ya kosakana te alobi tokokende na bango malema male boyibe bote yoka bo Félix alobi boye élection ya 2023 il faut recensement esalama nanu na niveau ya armée toyeba ke basoda ya bacongolais de père et de mère bazali ko ya baétranger bazali ko après tokoyeba nini tokosa petalifacebango makasi Mukwa, c'est la maoué. Bienvenue sur la prison. 2023 Fatime. Il est bien suivant. Ça va pendant que tous autres là journaliste aya, votre on a émission awa. Tous autres émission ça. Malobé pas bitakwira. Il est pas bête biloko. Naba. Atape na minute bouquet. Boté. obetela président maboko makasi toza miniti moke tozoloba kaka biloko ya makasi oyo ekoti na mboka na biso eza boye te ana décembre tobanda sikoyo identification ya onip elelisi bato ebe bakomi bilobela maka fatia lobi ngai batio kaka na terrain ne reforme maka projet 145 territoire basilisi yango bafinanse yango sikoyo etikali kaka président asala déclaration officielle mbala mosala ebanda en désordre awa tozoloba boye babateau de pêche bazomonte yango déjà na onatra bazomonte yango batia yango na mai mpo na nzele kuna basilisi déjà libongo na bachambre forte ntango yango ezokota na mai esali kaka bambisi endobe ezwi kaka bambisi ebele ekokosopa na chambre forte babandi mosala makasi ezozela inauguration ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi IDPS vivant Fatime bomba Mukwa Selemba we miyibi nyonso na prison 2023 Fatime beton déclaration ya Russie koloba kaka naza na nyongo ya kopesa minduki na RDC banda Zaire esengeli napesa bango minduki mpe na forme basoda na bango mpe napesa bango 5 avions de guerre en désordre ntango kaka silisi biloko eyaka te selie ntango kaka baavion emati na beni efardese alobi biloko na lukaka yango oyo président place wana oza yo beta diplomatie awa okoyoka matusa awa ndenge tozoloba boye seti M23 fardese bomaki bango makasi betela fardese maboko makasi lelo lisusu baforce banyati 14 M23 awa tozoloba boye bunagana ekomi contrôle ya fardese makasi kala te
M23 baotia libanda awa ntango diplomatie fati epesi bulu ekene États-Unis basénateur ntango bakoti babi secrétaire d'état omoni makambo oluki babi biso mpe tozoyebisa fati akoyoka so kuna na Rwanda awa tozoloba boye ambassadeur ya AMR azalaki nomination awa balongoli awa batindeli biso ambassadeur mosusu banome ambassadeur ya AMR na kati ya Rwanda Kagame alobi Kabila ezalaka boye ambassadeur oyo ye nde abetaka tono baprésident Kabila akenda kaka ambassadeur oyo ayebisaka oyo okende aboya kosigne moto asine ordonnance ne Faci Beton mpo asala mosala na Congo ye mpe aza kuna Kagame akomi osala déclaration oyo te ambassadeur AMR aya lisu na Rwanda te awa ti tozokende Kagame azotika pouvoir na kati ya Rwanda na retour ya bituma RDC makasi banda 25 ans baboma biso mais Kagame tozoyebise oyo eza makambo ya Nzambe mbala moko 99 jours ya bino ya miyibi 100 jours eza ya RDC makasi eza boye te yango nde bazobeta Kagame atika pouvoir soki Kagame alongwe tokoti siko Museveni mpa kokende kaka nde bakokende kopi oyo babeta na Congo baye komona bori tokosala lisusu eza te lobi Kagame atie basoda na frontière na ye akomprane moto ye atie basoda awa tozoloba boye président ya France avendi baambassadeur na ye avandisi bango alobi te problème oyo ya Russie tokoki otikaka boye te Russie po toyebisa Ukraine akopere na Russie mpo ndenge tomona alire tobandaki na mabe ndenge ezokende tokoperde nyonso esenge tokolabore yango moni mutu eza na nivo nyonso IDPS vivo Facibe bomba babe mukuo ataselema we miyibi nyonso na prison 2023 Facibe beto awa ndenge toza boye les 3 les 5 eza na some moko ezosalama baprésident ya monde nyonso COP 26 esalamaki na États-Unis awa sikoyo biso tozosala COP 27 à travers ministre mama Bazaiba abi président Faci yofongola kaka bord jour wana ngai na wonyata président États-Unis ye ya France ye bosakanaki na baminere na biso mwayeba oyi bango eza te abi tokoteka biloko na biso nyonso ndenge balanse offre d'offre ya pétrole oyo ezotia mbutu tina Kingakati eza 25 blocs pétroliers esengeli sikoyo ntango baobanda masolo ya bloc pétrolier baobanda ngo na Kingakati nde okomona place bakomprendre masolo mosusu baoloba oyo ekomi acharnement eza acharnement te ndenge babimisaki zowe na kati ya ndako ya leta alingi arécupere biloko na ye nyonso mpo eza avantage ya peuple congolais eza boye te eloko président Félix azotambola makasi yango moni olib alobi tozozwa carte d'identification sera Mobutu tozwaki yango toanda obenga carte pour soyen ya vert yango nde ezolakisa fierité ya bacongolais nyonso donc neti tozwi wana te eza mpasi mingi mpo babenga biso bacongolais yango ozomona baétranger bazwa carte électeur bakoma kotia teti awa toyebisi bango tozwa wana mpo na bino abu pia me balobi ate tozwi wana élection ya 2023 babakisi 3 élection babourgmestre bachef de riz bachef de localité nde bazolela makasi bientôt awa président azosala nomination ya ba PDG nomination ya ba ambassadeur nomination ya ba bourgmestre azosala faire remaniement
ya gouvernement baolia 19 ministres na baconseiller bazokondisa azoluka le peuple d'abord evanda makasi yango omoni bajuge baprêter serment mpo chef de l'état aza na vision na ye soki amoni botambola te balobi botala na article soki eza article okende batyo libanda alobi azosala tout ti le peuple d'abord evanda makasi awa ndenge toza boye banzela esili bamakambo esili baenseignant classe eza le 5 babimiseli enseignant kati lisungi esengeli azwa traitement na libota nyonso problème eza lisusu baenseignant esengeli bana na ye pesa kotanga mwana enseignant atanga ofele bazosala kaka mpona intérêt gratuité evanda bien mpona kati ya gratuité eza na makambo ebele avantage ya enseignant ezala kitoko mpo aresone te na ndako eza nzala ayeba kotangisa bana kitoko eloko wana yango eza na mboka na biso ekende liboso nzela ya kaluka mpo wana molai nango esili ekomi sikoyo bazokule basala nde baterase bato ya pembeni wana sikoyo bakomi obimisa katu bianza na gouvernement bapesa bango mpo babuka place wana bakende sikoyo kotia makadam tina selembao na nzela wana ya landu bandeko ya selembao bandeko ya kaluka basepela makasi mpona avantage ya mpona bango eza deuxième mpo oyo eza na ville ya Kinshasa mais eza congolais moto asali yango étranger te asali yango kitoko ya bandali eza distance 120 oyo wana ya kaluka batie distance 100 donc eza ke vérité na biso moko esala ke le peuple d'abord ezovanda na kalu idps vivant fotipe bomba ale mukwa taselema we miyibi nyonso na prison ekuo 2023 fotipe beton posa koloba eza ebele bamatière ezali me ntango bapesa biso eza moke esenge to respecte ta tozongisi maloba kaka po ya président mais oyo babosala numéro ya telefone nanga plus 243 85 44 97 72 7 na su plus 243 85 44 97 72 7 na su bambote ebele tozongisi maloba idepese viva tobeta bongo makasi sava ozoyebisa bino ke mosala ezosalema kitoko parce que ministre ya fonction publique basi deja bakangi bafonctionnaire ebele oyo babanda kokende kozwa bambongo na banke idepese viva motu moko azozwa mbongo na 6 ministère mais na minute oyo à travers idée ya faci beton bakosala système ya code système moko ya digital idepese viva ntango ozokende kozwa mbongo otieka mosapi na digital boye yebaka identité na nyonso ebi soki ozwaki deja mbongo na ministère mosusu omoni sini moko ebimi alobi keba awuti kosuka idepese viva tobeta bongo makasi lobi toza na matine